Ndeka na lobaki ba mama tozaka kapa mama kabibi na lobaki ke tokosala ba plat vraiment ebele parce que eza na occasion ya feti yango wana lelo sikoyo tozolakisa mabumu na biso. Mabumu na biso oyo tokosala ngo na madesu ndeka boyebi na Kongo nde tobandolia mabumu na madesu donc tokosala mabumu na biso na madesu. Donc mama kabibi asombaki lisusu mabumu na madesu tozosala. Alors awa déjà tosokoli mabumu na biso eza propre mais lokola yango ezalaka na mwa solo makasi eutaka na libumu mobika bisika mabumu eutaka yango tolingaka vraiment ke tozala sûr tant tozosokola yango tosokoli yango bien. Mais sikoyo tozotia citron na biso pona kolongola bazei wana vraiment ya solo wana mabumu ezalaka soki ezotoka na immeuble boye moyen mutu vraiment à respirer bien ezate. Donc totie mwa ndamba citron tobalusi na mabumu na biso tobalusi citron ebele te moke kaka mpona kolongola mwa solo nango wana mpona kolongola solo nango wana. Après ça tosilisi tozwi totia yango mai ya moto mpona mabumu na biso ezala vraiment propre ntango tokolamba yango. Donc c'est ça. Après nde tosali boye naotika yango moke na sokoli nde naolakisa bino sikoyo ndenge nini na etape nini tokende yango mpona po totokisa yango esika mona madesu te totokisa yango à part madesu totie mabumu mpe totokisa yango apres bakoya kokutana après ntango tokosala sauce na biso. Donc merci beaucoup na zozongela bino sikoyo na sisa na kobongisa mabumu na biso. Ndeka nayebisaki bino déjà tosokoli monde totiaki mwa citron totie mai ya moto tosokoli tobwaki mai wana tosokoli na mai mosusu ya propre. Sikoyo mpona kotokisa tozotia oignon na biso tosi tokataki totia yango makati ya mabumu na biso kotia mai te soki olingi otokisa mabumu oyebi ndenge ezalaka mabumu etokaka na mai nango moko po elemba noki. Soki otia yango mai ebele ekokuba elemba noki te. Totia yango mwa céleri mokie totie mwa bouillon eza ya légume totie na mwa ail yolimbisa ba mama yango nde epikle ya kopikle. Ça c'est le genre d'ail. Ail tokotia yango nsima totie na mungwa lokwa totiaki mungwa mpe eza na madesu donc tokotia mungwa ebele te parce que tozotia na moto mpona mabumu na biso etoko. Nayebisaki bino tomoni mabumu na biso mai etoki na mai nango moko mai ekiti tomeki koyoka yango mais eza kaka mwa makasi. Bomoni jus ya mabumu oyo c'est-à-dire que eza lisusu na salite te opena jus ya mabumu yango moko bamosu omona soki osali boye ebimisi mwindu soki olambaki yango na mwa salite nango. Donc awa sikoyo nazobakisa susu mwa mai moke po elemba moke kaka kotia ebele te po deja esi ezwi deja mwa pleta kolinda totika yango etoka lisusu mabumu na biso ndenge nabo ekoti vraimen mungwa kitoko omoni jus nango propre. Donc totika etoka moke po tosangisa yango na madesu na biso oni oyo tozosala sauce na biso ya madesu awa natie nanu kaka baepice na tomate ya mbuma madesu deja nasi natokisaki mabumu na biso mpe nasi natokisi sikoyo tokomi na etape ya kosala sauce na biso. Donc bomona kaka ndenge nini procédure ekozala sikoyo mpona bakisa tomate ya concentré mpona esala bien. Ok. Nasali sauce mais avant natia sauce na ngai na madesu nasangisi nanu mabumu na kati ya sauce na ngai ya madesu etoka ensemble. Donc mabumu na sauce esangana
Après tokochango na madesu na biso. Donc c'est ça. Omoni ne mabumu na ngai nazokali nango esika moko na sauce mpona goût ya mabumu esangana na sauce ya madesu. Ntongo tokoya kotia madesu donc omoni ke ekosala vraiment kitoko makasi. Madesu déjà esi elembaki mabumu yango oyo tosangisi yango na sauce etoka mwa ndambo ata pendant 5 minutes. Après tokosangisa yango na madesu na biso. Awa sikoyo awawa kotala nakuti ko opena soki na kwanga mpenza kotala sikoyo ndenge mabumu na biso esangani na sauce. Sikoyo tozwi yango tosali nini? Tosopi na madesu na biso. Ui olibisanga mwasi abanga na moto te opena na ziki. Tosopi yango vraiment na madesu na biso. Tozongisi yango na moto. Tozwi jus na biso oyo tosalaki sauce. Tobombaki yango totiaki yango pembeni. Topase torécupere jus ya sauce oyo etikali na nzungu. Totie na madesu na biso. Bamama soki deja osi osali boye kotia lisusu mai ebele te, kaka mai oyo ezalaki na madesu. Sauce na biso mabumu na biso eza deja ya kobela. Sauce na biso eza ya kobela. Madesu na biso pe eza ya kolemba. Donc kaka boye otiki yango pendant ata 5 minutes ou 6 minutes etoki po esangana kaka. Après osali nini okitisi. Soki otie mai ebele madesu okokoma potopoto, saveur ya madesu ekokende, donc okoperdre goût ya madesu. Donc c'est ça. Yango sikoyo tozofinika nzungu na biso po etoka. Bomoni tosangisi déjà madesu na biso na mabumu na biso. Donc nalinga mpena kobalisa te po madesu soki esi elengi ozobalisa yango mingi esalaka potopoto. Donc moko bomoni madesu na biso ebeli ekomi na étape ya kolia. Bomoni madesu na biso yango oyo ebeli, tokolia yango na loso, tokolia yango na kwanga, tokolia yango na fufu, tokolia yango na makemba, nyonso olingi olia na madesu okolia. Donc c'est ça bandeko, bomoni bino moko. Donc bolia yango mpe nde tokolia yango na table lekere madesu oyo eza sebe na kosakana te. Donc les goodness. Mama ndeka tosololaki ndeka toyokanaki nde nayebisa bino ke naye awa po mama Kabibi Olenga yaya de yaya ayambaki biso asombi biloko tolambi biloko yango tozopresente bino biloko mosusu ezaka na fu mais oyo deja tosilisi eza yango oyo. Donc madesu na biso tolambaki yango bomoni na mabumu. Donc semoule na biso epuis tilapia na biso tokalingaki yango apres totiango na fu totumbi yango mwa ndambu nasi bomoni yango wana. Donc biloko mosusu atinaka makemba bataba. Nous voulons te bénir, t'élever, te célébrer, papa, parce que tu es digne. Tu es digne vraiment qu'on élève nos voix pour te proclamer, parce que tu es le seul, le véritable Dieu. Il n'y a personne comme toi, notre papa. Tu nous as gardés tout au long de l'année 2021. Et nous sommes aujourd'hui par ta grâce, l'année 2022. À l'occasion, je t'ai béni pour l'anniversaire, une année de plus que tu as ajouté à ma sœur. Laisse que ton nom vraiment soit célébré dans nos cœurs, papa. Je t'ai béni encore pour ces repas que nous allons partager maintenant, papa. Que ça ne soit pas de la rigolade, papa, mais que ça unisse, Seigneur, que ça renforce notre amitié, notre famille, notre affection. Parce que toi, tu es le seul, le véritable Dieu.
Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Bon appétit. Invité d'honneur Nangai. Banda bandaki. Banda boye te tatine Sophia Koya. Directement après l'église. Bangonde bakufi zala. Le bingana sinali ate na comment c'est la sortie. Allez, tu manges pas. Elle est bien. Maman spaghetti, merci, c'est bon. Et là, on est là, pipi, tête. Ton ça bien t'es. Il y a ça dans bon appétit. Il y a ça dans bon appétit. Tati, ashi beti kanga na banda masolo. Ashi servie. Qui est servi? Et là qui est sanya, invité pour chambisine à côté. Na chambisi à côté. Oui. Azuli ambisi. Ça c'est. Na so chana fu. C'est quoi le madame joueur? Merci. Va te donner. Bazo Bazala. Vous voulez manger? Non. Non? Il y a encore du jus, hein? Quelqu'un t'a fini d'abord ce que t'as pris? Ah oui, j'ai fini. Vous voulez quoi? Moi, j'ai fini. Regarde. Il y a l'apéro, hein? J'ai fini. Il y a l'apéro là-bas. Quel péro? Attends, je viens vous servir. Il y a les salades, hein? Je fais les salades ici. Hein? Salade des alis, n'a pas ça? Bana banya salade. Niko juu dia deblo moto. Bana banya salade. Bana bali ba fruit. Ya ba oyo kanzala wana bali balobi na sali susu pour ngi ko. Bon appétit. Anyo yango oyo wana nini? Ngeni. Va te donner. Bazo Bazala. Vous voulez manger? Non. Non? Bani na bamutu bamela kala bachi. Il y a encore du jus, hein? Quelqu'un t'a fini d'abord ce que t'as pris? Ah oui, j'ai fini.
Vous voulez quoi? Moi, j'ai fini. Regarde. Il y a l'apéro, hein? J'ai fini. Il y a l'apéro là-bas. Quel apéro? Attends, je viens vous servir.